Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Bandeko, on est dans le village à Dungu, dans le territoire à Dungu. Au moment où on a simananga école, les salles de classe, au bas la babanda kotanga. Si quoi fachi tangwaye, na qui incompétence na ye, fachi vraiment incompétent. Na qui incompétence à fachi, a toni siko oyo bon mona oyo. Hein fachi, baza pas incompétent boité fachi. Baza pas incompétent boité fachi. Na qui incompétence à fachi a toni siko oyo. Bomoni, fachi a vraiment incompétent. Na village, à la qui incompétence na ye. Fachi oza incompétent, hein. Ah! Olonga biso na basale mususu beyeli biso basale ya boye. Ah fachi oza incompétent, fachi oza incompétent. Oza incompétent fachi. Fachi oza incompétent. Incompétence au salaire école ya boye. Ah fachi. Zalaka wana na ki incompétence na yo wana tolingi yo ka bongo. Na ki incompétence na yo tolingi yo. Olonga biso na école wana kuna, sale wana omemi biso ah, obazaka incompétent boye te.